Aujourd'hui, l'avenir de la jeunesse congolaise est abandonné à son propre sort. Notre pays est en train d'être détruit avec ces gens. Si Singala la présidence, vous avez vu quelle présidence? Présidence Nini Yamokile Salarabongo. Si Singala la présidence, Mboka na biso comme République de Mafinga. Moi, je connais ces gens-là. J'ai le numéro de Mouya, il y a des ministres, des gouverneurs dans mon téléphone. Nalinga Bangote, je les attaque sur le vidéo. J'envoie de vidéos. Je n'ai jamais appelé Mouya na Finga et Makambo Mama, il y a salité, il y a maman, il y a quoi que ce soit. Non, voilà les indications, tu as eu des pertes. Vous avez insulté tout le monde, en fait. Moi, je n'ai jamais fait ça. Mais j'ai le numéro personnel, j'ai le numéro personnel. Même si tu as parce que mon na sala bino bande bino na États-Unis kuna mwana na bino oyo mukendi Denise azako finga ba congolais ba benga ba autorité na ba généraux bazo finga bango bazo finga ba salité na kati ba pantalon ya ba maman na bango ya ba papa na bango. Moi, je ne l'ai jamais fait. Hein. Si je réponds, je viens ici pour parler pour mon pays. Notre pays se meurt. Notre pays va mal. Mon avenir est en danger. L'avenir de mon fils. Moi, je ne pense pas faire mes enfants ici en Europe. Moi, je m'en fous. Je préfère vivre dans mon pays de merde que de faire ma vie n'importe quoi. Vous savez le mal du pays que j'ai? Vous savez les soucis que j'ai pour ce pays-là? Hein? Boya ko traiter biso ba infiltrer ba rwandais chilo mbona bino la ba rwanda la mukina bango kinom caméra lobango vidéo eza na mire na ngai caméra yemo ka bimisa caméra n'est pas quand même n'importe qui dans ce pays hein. Il a été 2 fois président de l'Assemblée, ministre, directeur à cabinet. Il a dit comment ils sont partout. Bozolo belanga chilo bazo sala bango biso de ba infiltrer biso de ba rwandaise biso de ba pro américain biso oh ngamo ba auto changer na mikolo ekolo ba biso ba binga za rwandaise. Bosakana na bato mais même si ton problème est atteint na rwandaise mais nazo aider bino ba congolais na kamwe non aider bino ti bazoba na rwandaise mais profitez de ce que je vous dis pour vous lever pour votre pays. Franchement. Vous n'êtes pas normal, vous. La personne à qui vous applaudissez, il mange avec vos ennemis, il dénonce les Rwandais la journée. Na buto le rana bango la mouki a nommé bango, pas directeur de cabinet, la présidence Kamer il a dit. Kamer il a occupé des fonctions importantes dans ce pays. Le ministre là qui zenga qui sa Rwandais te, bazong c'est là qui na gouvernement pour anina ça la pelo wa malongate. Nana sine bosubo mona na fonction officielle bosubo mona ngai na yembeli chichi na bengi Kagame partenaire fiable ou bien mon frère bosubo mona na keina koyembela yona no boya Kagame bosubo mona na kibeli bazo binela nga ba bina traditionnel chilo moi sinaye ba gagner pour les baba yibi présidence na 2019 moi sinaye qui na bazo entourer bazo bina traditionnel bosubo mona o sakana na ngati munga bo kansanga minoroté na ba menace na bina lokuta ki rwandaise oui na ndimia on la tango na cousine ya niature parce que infiltré dans la Tiango, payé par les Occidentaux, oui, par Kagame, oui, mais je vous aide. Si je suis payé par Kagame, je viendrai faire ces arts de discours. Vous êtes malade, vous? Vous croyez quoi en fait? Aux heures au fin, on lever la constitution. Est-ce qu'il y en a vu nayo paysan de nos années longues, nayo na hôtel là-bas, mais autant à ta constitution, autant à ta 5 livres na vie nayo? Moi, je ne suis pas manipulable comme vous là. Vous êtes conditionné, mais soyez sérieux. Botalaka TikTok, botalaka ba bêtise, ba émission, ba warrior, ba goloate, botalaka ba maté, ba pasteur, instruisez-vous pour votre nation. Basakana na ma belleté. Franck Fanon disait chaque génération, dans une relative opacité, doit découvrir sa mission à remplir ou à trahir. Ceux qui kaka vague et l'équipe au sauver mbogana bisote ici, nous avons trahi notre mission. Bisope to ba complice pe ba traître. Bosakana na tena ba bosakana te. Je pouvais bien faire comment je me maquille, comment je m'habille bien, je fais des snaps dans hôtel, je connais tous les 4 coins qui tournent na poto A. Je peux aller aussi, je travaille, je peux aller en Belgique ou à Barcelone faire la fête. Je fais Matalana. Vous comprenez? Si je ne le fais pas, je m'expose au fin, on a profit. Mais moi, je m'expose, je n'ai pas peur. Il est qui, lui? Il est citoyen aussi comme tout le monde. Il est notre employé. Il est là pour travailler pour nous, pour tout Congolais. Et puis si je parle, parce que je parle de Tshisekedi, parce que c'est lui qui est à la tête de notre pays. Je parle au nom du Congo. Notre pays est en danger. Baguero et Zolé, car dans le monde entier. Surtout télémilisouté, télémité. D'ailleurs, tant que Afrique, Congo, Batikango libre échange, donc surtout télémina minute, tu na baguette, tu causes la esclave à vie. Bosaka na tenga na fanatique à mutute. Na fanatique à mutute de na boy. Vous comprenez?
Son alingi peso, oh Lukambon, quoi que ce soit. Si je voulais l'argent, j'allais venir parler même au nom de Moïse Katumbi ou de Martin Fayoulou. Bon, si bon, on défendre un parti politique ou un homme politique, je parle au nom du pays, du Congo. Je ne soutiens aucun politicien. Je suis anti ces politiciens de merde. Je suis pour les changements radicaux Yambo Cannabiso. Il faut tout changer radicalement la classe politique. Parce que ce tout changer, on est qu'à ban médiocre, on est diriger biso. Je suis pour la révolution, je suis pour le soulèvement, je suis pour le changement total dans notre pays. Moi, je ne suis pas pour ces individus-là. Je parle ici au nom du Congo. Je parle ici au nom de cette jeunesse qui est abandonnée à son propre sort. Bon, mon angana bablo na bino bozoba ya ba warrior. Bon, mon angana bablo ko bozoba na bino zaratina. Bo sakanate oyo ko finga ngana ko finga olelo na kanda makasi. Ndenge zana. Bozo mo ande bazo finga biso ba ombe na se biso na baluba wana se biso to. Lobi baluba. Baba triba. Bozo mo ande ba ombe na se biso. Dans ça, la femme allait appeler à l'unité. Quelle unité vous voulez-vous? Bazo tinda bino bo suki sa biso to ko mana suka poto lo batoka bwana tozo yo kanate et simba te mission na bino. Vous négligez nous seulement comme ça parce que tu as les réseaux sociaux. Vous évitez. Oh, vous allez voir. Vous allez voir. Vous allez voir. Continuez comme ça. Vous jouez avec les gens. Vous jouez avec la terre. Hein. Vous baraté, Yasser Arafat a yebisa ba Palestinien, Bobo Tabana 10, 12 dépôts na famille et a ba jeté. Machiavel a le bazoa moi simbongo nyonso kozwa mabelete. Ça sera une vengeance fatale. On ne joue pas. Tu sais qu'il joue avec notre terre. Il joue avec notre pays, il fait n'importe quoi. Regarde déjà, même qu'on sécurise, comme la Zokokate, qu'on peut savoir courant ma Zokokate, à part qu'on voyage. Et puis, en plus de cela, qui s'habille sur le monde entier. Vous ne savez pas ce qu'il fait à la tête du pays. Imaginez, ils ont fait sa image parce que c'est lui le premier citoyen du Congo, c'est lui le président de la République. Ce qu'il fait, c'est qu'il représente, ils ont représenté Ngaïnayo. Moi, j'ai honte aujourd'hui de dire que je suis congolaise. Il y a comme Mona. Moi, j'aime mon pays, mais j'ai honte de notre gouvernement. J'aime mon pays, mais j'ai honte de notre président. J'aime mon pays, mais j'ai honte de cette jeunesse qui se laisse manipuler pour rien. J'ai honte de vous, chers Congolais. J'ai honte, en fait. Je ne suis même pas fière de dire que je suis une jeune Congolaise. Vous voyez ce qui se passe dans le pays? Vous voyez ce qui se passe dans le monde, vous? Yo Félix Mukenzi, yo ndeki zengi na kombo na yo ba luba miluvor muliambwa otala chapeau munyere ya bandoki ba traître. Lo mwana miri na ngako saka na ngate. Kizengi oyo kizengi na bino ya président wana suna na kotu wana ele maboko a kokra ni nanga imbécile de madame Sasuka na kanda makasi Sapien, merci. Franchement, j'ai la colère, papa. Je parle avec mes tripes. Je parle avec mon cœur, mon âme, tout. Tous mes tripes, j'ai la rage, papa. Moi, ça va faire que 5 ans na poto na koka poto te. Bato ba ebinga na bando ya poto na ye na zongi. Si aujourd'hui je me suis décidé na zala bien te na poto, j'aime mon pays malgré le merde, même si on n'a pas l'électricité, le courant na lingambo canabiso. Mais na munito je suis privé pour ces cons des bouffons de bourriques de Chilombo qui à la tête de notre pays et vous allez venir m'emmerder ici. Vous jouez vous? Félix, il a tué le pays. Et puis quand vous parlez là, à Komika, Kabila, Sali 18 ans, vous ne savez pas. Ce Tolobito, le Babato, Babomimboka, bien. Tu sais que dans un cas, c'est pour notre papa, depuis mon bout, il est là. Depuis 37 ans, les lots sont sali 37 ans, au bazar, mon bout. Si les lots sont au sangi, c'est en 37 ans, plus 6 ans, 7 ans, ça fait combien? Allez-y lire, lisez, vous allez comprendre parce que les gens ont préparé un livre, il y a un document, il y a un concernant l'histoire de Chilombo, na papa na bango na IDPS na bango. Vous êtes comment vous les bouffons botan à raconter, botan à TikTok na bawario et puis boyo yeb ça na kizeng na mayele na epsibo na l'équipe Chilombo na bino. Iye kutwazaki mwana ministre te na famille na biso ministre azate na ya na poto na mbongo papa te ye azaki mwana ministre papa na bango azaki soit des grands opposés à lokuta azaki ministre premier ministre ya mboka ana azaki ministre à justice ministre à l'intérieur lui qu'est-ce qu'il a fait comme étude awaye mwana ministre à part traîner dans les nganda de Bruxelles. Moi, je viens d'arriver en France, attention. Bana kuto ya poto kalabayi ba web so que aux abledar poto pour comme vraiment moi na poto faut 10 ans. Moi, je même pas 5 ans. Non, 2018 fin 2018 nazaki na poto pour ça kana ngate. Vous croyez quoi? Vous croyez que j'ai que ça à faire?
Vous voyez comment je fais mes vidéos en découverte. Vous savez ce que je découvre, vous savez. Réseaux sociaux. Attention avec moi. Ce que je réalise et ce que je fais. Même Chilombo en étant moi la présidente, ça l'a ôté. Moi, na 5 ans, il y a blédarde que je suis. Lui, il a fait plus de 30 ans. Les gens que je rencontre, là où je rentre, ce que je fais, lui, je ne pense pas. Je ne sais pas, mais je ne pense pas. Arrêtez de jouer avec les gens qui ont salanino. Salanini, yo salanini, yo na vinaï. C'est sur mon mire. Oyo nyake on a bino ya rwandaise a benga fallait à ça la concert pour pasunga ba réfugiés à est pour passer la récolte de fonds. Moi je le fais avec mes propres fonds. Je construis des toilettes, des douches, je donne à manger à ces réfugiés. Je le fais avec mes propres moyens. Je le dis bien. Oyo, c'est lui qui voit qu'il a fait ça à 10 fois pour la macambona au sala qu'il aya ko lobelanga a. Vous jouez avec les gens, vous. Hein. C'est quoi ça, en fait? Vous croyez que Batonio se bat un sentiment et obéit la moutoma beaucoup? Hein? Biso toi d'accord, na binote. So moninga bien te. O lingi makamna o bate kendo ça la direct na yo. C'est quoi ça, en fait? Vous jouez avec le pays? Franck Fanon disait chaque génération dans une relative opacité doit découvrir sa mission, la remplir, la trahir. Bino va génération na bino ya ba warrior, na ba béton. Boy ba raté que béton ya sable et za la rapé béton. Obeti yango pela boy panzani po nanga bobenga ke beto aza beto alibanga te po libanga nde obeti yango esali opasi mais Félix azelo te a beto ya sable so obeti yango kaliko fuma boy panzani a lo côté même dans sa tête c'est la même chose, c'est du sable. Vous ne jouez pas avec les gens. Ne jouez pas avec les gens. Vous croyez que tous les gens bayaka un sentiment? Vous croyez que tu as sakana ah. Vous ne jouez, vous savez ce que moi je fais? Vous savez ce que je risque moi? Ce que nous vous montrons, moi je n'ai rien à prouver. Ce que je mets là, je le fais à ma façon. Vous comprenez? C'est ce que je veux vous montrer. Moi je ne suis pas une arriviste. Je ne suis pas la machuvi, ni quoi que ce soit. Je fais Oeza pour Namboka, vous savez. Je suis une jeune femme et puis très belle. Je suis bien foutue. Au moins, la maboko basali BBL. On a un BBL naturel. Il y a bien aux ambassades. Na ko linga pe na bandi ko sala TikTok na olinga ola kisabino BBL na ngai nazo bina nazo la kisabino bilamba nazo sala quoi que ce soit. Je le fais pas et je n'ai pas envie et je ne pense pas que je le ferai. Si on a sali moi vidéo nazo c'est peut-être c'est pour faire du plaisir. Je n'ai pas le temps à passer sur ça. Ici je parle de mon pays, de notre mama Congo. Oh biso ce qui l'autre télémité c'est fini pour nous. Nous sommes la dernière génération. Bino boye bi mission. Ya ba mindele wana ba démocrate wana baza ko accompagner banguna na biso. Bango baza ba occupy yango na baza ko accompagner ba occupy ba Rwandais. Amérique wana ezaka mboka na bango te eza ba américain so boye ba te. Boye bi les projets, les plans qui sont derrière. Il y a les loko tout est. Bazolinga ba financer yango ba finaliser yango na kizengi na bino ba tche na pouvoir bo benga béton wana. Vous jouez avec les gens vous hein. Vous jouez hein. Jouez pas avec moi. Bo sakana na bato ba compagnie. Moi on ne me manipule pas. Attends Macron bato wana ba manipuler ngate. Poto ko manipuler nga 2-3 mois. Mais après nako ko manipuler nga un até. Attends 3 mois ko te zebele. Moi j'arrive à comprendre. Zamba pesa na boanya la sagesse. Vous comprenez? Il y a classe T. Il y a Zambe, il y a Bakoko Nangai. Il y a autant ou quoi que ce soit, j'ai ça, j'ai l'intuition. Il y a des articles où on manipule Bino Nangona et Bino que moi-même je ne suis pas d'accord. Oh, Wana, et ça, article Boye Bayango, et ça, article 4, article 51, article 217 et article 214. Ce sont des articles où ils sont dangereux, c'est vrai, il faut revoir ça, mais on ne peut pas revoir ça avec Chilombo de la pas manière avec Chilombo. Même si je vous dis ça pourquoi? Parce qu'ils vont manipuler l'opinion publique, surtout les Congolais au battant à rater, ou comprendre comme Kamouté, bah au final mais bah comprendre en général manipulation, et ça autour il y a débat, il y a une constitution. Faites attention, bah manipuler bien dans zéla, bah prophétie, na bah pasteur, puis na bah article wana. Il faut faire attention. Constitution au ataba changer aucun na faveur na bisoté et aucun na faveur à mindele na batuti na Chilombo mo konenge bazolinga bino mo bozo mo na bazobenga déjà roi soleil bazolinga
balinga ba imposer biso luba power lokola tuti power. Voilà. C'est ça bozo mona ngone bazo finga. Bozo mona ne bazo menacer ba roboma biso soki to telemeli makambo ya constitution. Donc boye bela manipulation eza makasi pe ko sale mais ezo sale ma déjà. Faisons attention, notre constitution sera changée avec un patriote. Soki Tshisekedi azaki lokola Traoré, soki azalaki lokola ba onyo so bazo bunda pe ba osala pona intérêt à nation ça va. Maintenant bangote parce que si vous regardez Chilombo depuis la nuit des temps Tolobaka batumso balobaka Mobutu ateka mboka o ceci Kabila ateka mboka mais mboka wana Mobutu ateka ngo yango ye mokote ateka ngo na Tshisekedi po bazalaka na ye azaka ministre il y a intérieur, il y a voilà. Premier ministre, ils ont créé même un père ensemble. Voilà. Donc il faut faire attention à Batouana, Mboka o ekufa le londenge zawana, ba Tshisekedi pe baza ba responsable na batu oyo babomi mboka na biso. Donc tokoti kotike la bango te ba changer constitution, ezala mabe ezala malamu biso moko nde toko changer ba vrai patriote oyo ba kozala na vision claire pour na mboka na biso na bango te. Voilà message na ngana zana on a ko répéter les sous oyo na lobi na bino à chaque fois boye ba ko partager constitution et ko changeamé na Tshisekedi te ba ko boma biso kaka ninge ba lobi. Moi je suis prête ya ko zonga na province nanga d'origine pour na makambo constitution oyo ko ya et ya. Voilà mon message pour vous. Merci maman Eli Okoloba. Voilà, merci beaucoup. Vous inquiétez pas, Nazawana. Merci beaucoup ma sœur. Ndena abino na otiko sona tout à l'heure na forum osusu. Ba luba otozo potana na bango même na ba panel, même na ba forum. Ba o bazo kote la Félix baza ba luba. Baza ba luba na bisote. Baza ba luba na bisote. Yangwana na nazo loba awa polele bokende ko tuna ba histoire bo tuna histoire ya bamboka 1958 ezalaka ba guerre ya tuti na utu ndambo bakimaka na kacha Kasai ba wana nde batikala kuna bakoma ko botela biso ba luba obozomo na lelo oboye ba vrai luba o mituna bango esalaka baza na sima Félix te bazo linga pe ba bêtise à Félix te parce que ba ebiki baza na mboka mibale te. Et preuve ane bota la kake papa Etienne atindaka papa Mubake na nino na Rwanda pendant 2 ans kena ko lukani ayeba ngo ke mabele nezala kuna papa Etienne papa Sapiasi chargé na kokende so ba kobomanga peut-être liwana ngande osala ke ba congolais ba se révolter penza révolution banda ya solo je m'en fous. Voilà. Je suis prête. To banga rasusu liwate bo mitungisa te. C'est gentil hein, ça me touche que tu t'inquiètes pour moi mais voilà. S'il faut que Makila n'a pas eu sala que Batouba s'est révolté. Pourquoi pas? Moi je n'ai pas peur. Tobanga suliwate. Tout monde a oba osala. Bapo bakanza iso to lo bana réseaux sociaux to lo baka to ane lo te to ebe lo te to suka ka bon me ambalo yo to relaxa bango ke to a génération asika to ke na bango bongo. Voilà. Vous allez changer la constitution en mélangeant les autres. Toko changer constitution na bango te. Ça na makambo toko ko revoir na kata constitution mo na mama ndengo lobby mais pas avec Félix. Félix azo sala makambu na faveur azo makambu na faveur ya ba occidentaux na ba rwandais na ye moko na kati. Ben c'est ça. Et puis bangonde bazana simana ye bazoko sa bangonde muto bazotinda et parce que maman ndenge zawana Chilombo Kabila abanga ka kokakate. Chilombo yebi ba congolais ba azoyebi azaloba azamwana mboka ye azoyebisa bango ka azamwana mboka même pas azam même pas mwana mboka aolinga régner le kwa Mobutu quand même azaki na charisme azaki mayele azaki journaliste mais yesko zoba major yesiko zoba kizengi makamnyo sezo simba te aibika kolata na ko voyager voilà kokata libumu eloko mosusu te bazoboma ba congolais azakuna te puis alinga imposer biso luba power a changer pe pour constitution wana ba oboma biso nyoso biso ok ngana na exil te po ba lobby ba boko kende na exil ngana na exil déjà mais na ozonga na obima exil na zongi na mboka na biso pona bunda ya turo bosakana na bato mosusu te. Donc ndenge ka mama na biso Zenobita zo sabino wana bandeko na ngabo se préparer mentalement kala te basi ba préparer déjà constitution au tcha mais bazolinga sika ba kotsa na ba église système oyo ba professeur lukute bandoko ya mate ya lukute bandoko ya na kati ba église pour le corps peuple congolais langwa makama nzambe boyo ka nzambe mutalobi mais ça faux ka Félix na ba traître na ye nyoso bango bazo tchango en place likamanzambe na kati wana ezate bon se préparer mais baleka part ba église parce que ba ebi que parce que ba travailler na ba église wana ba pasteur la plupart baza ba luba tout la plupart ba pasteur baza ba luba power ba luba tuti
Baza ba Lubatuti, la plupart ba pasteurs na biso na Congo, ce sont des Lubatuti. Ngayo na zolo bango, j'assume. Ozoyoka. Boza la mayele, so te wandi ko kota ba panel to banda ko mata to yebisa bino po bo se préparer. Au cas où boyoki ba prophétie ndengwana ba mate ndengwana, boye bango ke to lobela ki bino déjà ça ma nzambe te. Ezali préparation na bango bazo préparer bino mental. Voilà. Voilà. Manipulation pour pousser bino et puis ba ko utiliser ba article wana 51 80 217 na 214. Voilà. Je vous dis na yebi hein na oloba n'importe quoi to moni bino ba oba ofinga nga kizengi chilombo ya azaki na poto azaki na age na nga na yebite so katanga kata constitution ndenga zawana na vie na ye na yebite na age na nga tanga ba livre nga nyonso na tanga to ba recherche na sala na zana universitaire soki nini intellectualité, mais je vous dis que pour mon pays je m'informe parce que pour mener cette lutte là il faut avoir contre peuple et contre mboka bazaya bisoté talaka moto mama Eliane okende ko menacer ba congolais ozolo ba après na suka omona vidéo wana mwana mbali wana azofinga ba azo menacer ba congolais tena monite ezaki wana ozana ngo wana moko tourner makasi yango pesinga kanda na yo osala pe ba live avandi na bureau na ye wana azo ba degré de force na monaki yango yepe aza ndenge moko na ye aza meme libanda mboka soki mboka ezaki ya kobonga pwani azonga te kombo na ye soki balobi kalonge mulumba me balataka bakombo na bango ana sens te azosala pe video na nsima na ye na drapeau baaméricain tala niveau aza libanda mboka mazo kumisa mboka babengaka unité na ndenge wana na message wana azosala bokoboma biso nyonso tokokende exil me nga na exil nakozonga sikoyo nazongi mpe ya na province na ngai boboma biso nyonso bokobrise biso nyonso eza pasi mpe mawa batu oyo bakende kozwela bino bamarabu bakoteli bino na mboka merci elata bino ere yango tozolamusa bino na pongi bolamuka peuple congolais bolamuka oyo nyonso tu bamvutima ya bamarabu Félix atiaka na cité de lo yekangaka oyo nyonso tu mengu oyo merci elata bino bolamuka po biso oyo tosali eloko te po tolamuka mawa nzambe mtosali ke te bano comprendre makambo nyonso ndenge ezoleka mboka eza ya biso vrai congolais vrai muluba oyo mwana bama Congo akota buzo ba Félix te so omoni mutu azoya kokumisa Félix aza koapuye babétise ya Félix ça veut dire baza makila ya barwandais na kati na bango et puis bazo menacer bato bazo dénoncer banani basimbi pouvoir ya nini ya Chilombo eza balobi ya batuti power awa banani ba organiser kama na bango tango bakenda na ba Nairobi wana ba uti Genève eza ba tuti power ba kanyo à tous ces gens là autour de lui les puissants tuti ba autour na ba photo peza za na bango banani bango mutu baza kotinda ya sala ba biloko wana po politique na bango ya na mboka na biso comme ça ba sangana lokwa baza makila mo ba luba ba lokwa ba tuti ya Congo comme ça ba nyata ba congolais penza bien papa esimba te situnga na poto akutu na mboka ba français balinga ba mwindu te nga ba matela ngaki na kenda na bango tina suka bongo na kacha mboka nanga bino bokanisi ke nga soki nazaki na boye ba pokwa na no na vanda na décida na vanda na poto boye bité boye bi place na utite boye bi bisika na bandi ba guerre nanga ote do bo saka na batenga Chilombo elote so bi bino bomona ke danger nga na mona ke lo côté ndenga zana zelo azama yele te ayana pour akoma na pouvoir wana ka pour soi-disant na kombo ya Tshisekedi il ne rien, moi je n'ai aucun respect envers Chilombo. Franchement, bazo lenga Félix kala komba tatane mais OK tatane mo pe véritable était traître ya kala na kati mboka na biso. Hein? Papa Félix ça m'a belé mabe, papa Félix wana Etienne wana abomisa pe batumi na kati Congo. Tande bakanga bana batu no otage ti lelo obilengi bazo. Mais papa na ya abomi combat Chilombo abomi comment on appelle ça papa na bango Chilombo abomi na no combat na diaspora pour dominer penza betande ba diviser ataka bilo to finga na ko pardonner ka été otoloba rwandais baninga na ye ba na combat batikala ko sepa ko panza na boité Chilombo mutamemi division tindi makasi na uti kobele la peuple congolais ndazaka na muto mboka wana bandeko na ye bande ko finga ba congolais neti bandeko soit disant bandeko na biso parce que ba luba 100% ba de père et de mère voilà so bomona ba combat ba bandeko soit disant rwandais ba finga ndenge bazo finga pouvoir na
biso baluba yo muswahili mukonga nga munoko buso buvana biso baluba osomona wa bakende kopesa mutu moko $50,000 kwa finga peuple mususu tali tambo na Kasai bato bazokufa nzala bana 5 millions de manifestants akobongisa même Kasai te parce que ayebi ke ezaka véritable mboka na bango te même Kasai akobongisa yango te parce que bayebi ke eza mboka na bango te si réellement bazalaka bakongolais ya solo mbe babongisa même Kasai wana ya bango wana baza ba immigré même comment on a oyo kabuya lobaki yango pamba te ba immigré ba ya koya na kati ya Congo aza na raison motala kabuya soki ezaki ka ngai na lobi bongo bien katange moko ya lobi bongo ngaki ezala somo inga ezala somo maza na torte aloba vérité baza ba immigré ba yaka koya ni papa Etienne ni maman Malata baza ba congolais te ngakutana benga ki maman Malata te maman Choko ya 90 ans baninga basalaka bafanda bita mwana toli ya yebi kosala BBL na Choko na Kimukolo ngalinga bato wana te je suis ici na yebisi bino so boza boko finga je m'en fous moi je suis anti famille c'est ko finga kutunga na koma na nga mukongo libata ngalinga ka bango te maman mama ka Choko na Kimukolo na 90 ans na kosala BBL baninga bachaka Choko na 20 ans ya komi kochango na kokata Choko na kokata libumu bakomi famille ya ba BBL mama kata libumu mabe ya bakisa sima mabe mwana kata libumu yo Félix Chilombo matama wana kata wana identité na yo soko za mobali kata pe matama tondi mao matama wana ya ba mongoli identité na yo bino ba yo ofinga kizengi oh soki kwa mabe na zelongi mabe ngande bo moninga Chilombo bo betela maboko franchement to loba na vérité c'est Chilombo arrête Chilombo wana ngata na nzela bona kangi miso alinginga na kolingete na ebisi bino vérité à la présidente jamais on dit jamais de la vie gouvernement ya bakuluna il est en train de détruire l'avenir de mon pays à côté qui na pouvoir moi na oya zaki na 10 ans za lelo a koma lelo na 20 ans soka si pouvoir na vous vous rendez compte ces gens ils ont vendu le pays depuis la nuit des temps avec Mobutu ce n'est pas ba bêtise au sala babandango lelo te o pe akoko oui babandango kala mais babandango kala bosakana na ngati oyo ko finga ngana ko finga na ofinga de Chilombo na famille nae sakana na ngati yango na auto sala tout à l'heure na panel ofinga na fingi Chilombo moi sa président à son âge je n'avais pas ma beauté elle n'avait ni ma beauté ni ma taille baza na mbongo baza ni na beauté na ngana na taille ou bien bomona nga bien te botala nga bien botala nga na soni je suis une très belle femme na kosa la tiktokeuse influenceuse na yibi ba kwa kitoko na mboka oyo na impressionné bino na la sala soki matalana je le fais pas je sacrifie ma vie ma jeunesse je ne vis pas tel que je suis là na kokwe ya pena kufi si vous savez ce que je découvre concernant ce pays surtout na ba famille lokola ya ba Chilombo na ba Mobutu ba sala na mboka na biso bosakana na ngate oyo ko finga ngana ko finga nde Martin na Chilombo je parle pas ici au nom d'un individu je parle